On est en compétition avec les personnes. A toujours été un amour très attractif. Merci beaucoup et je ne cesserai de mettre mes genoux. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mkolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être, yango yo. Lukango benga ndegonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et local. On a évité de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, boyawa, bobenga pena alendele, un numéro naé pour bobenga pour boser local. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango yo. Neba musu so meli ango avant kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte et l'ongolango. À l'un des micros, somme. N'habité, mindé, on va payer ces bilots, on va vous dire. Pour bilots, on va dire, solo, micro, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème, à moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson, oyopé, anti-poisson. Donc, benga à l'un des, à partir naïe, à imdeni, ou à ozwango. Nous avons pas mon labino, mais battre la mboque comme bien été, battre comme la jalousie, oyo toujours comprendre des soutés. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana ngana ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Merci Balandi à Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous, Rondekita Episcopo Ayambo. J'espère que Tolandaki ba image ya Todaraba ezaki édition 4, Todaraba 4, Oyo Mosali Nanzambe, l'Iforodiciel, à Betaki na Brazzaville, na palais de congrès. Donc, récite total nation, je pense que Bolandaki, ba image na Nouvelle Tendance, vraiment, Bozaki édifié, Bosepelaki, Bomonaki, Nyonso Oyelekaki. Alors, les autres zones parce que na Katia Todaraba il y avait les à côté parce que l'Iforodiciel c'est un grand où a botiba nebele la musique tu dis Sylvain Akwala quand tu regardes que wana nyoso bana bazaki belé bazé belé msuko bomona bangote bazana niveau Brazzaville vraiment na sepela kana message à William Mario Brana parce que là il y a la reconnaissance na badeno le reconnaissance la raté mutabanda ba ebiete mututu lolendo mututu fier mututu boy vraiment na message. Le général numéro 1, 5 étoiles, c'est l'Iforodiciel. Bon, Tikali, Binomobo Luka, ceux qui mais en tout cas, numéro 1, côté adoration, musique et message, c'est l'Iforodiciel. Na moni vraiment, dans la patrie, c'est notre, le roi de la musique. C'est lui le roi de la musique. Vraiment, ils acquis bien, mais les à côté, il faut qu'on a bana. Azana bana ne ya rouge gorge, azana bana vraiment tout ça qui intervient na jeune artiste moko vraiment alobaki kitoko par rapport ya journée wana pe na succession parce que tobaki air ya ngoyo frère oyo vraiment azana confiance ba grand auteur ko beta et pas Sylvain Akwala et papa vraiment alobaki kitoko na kolo maloba na été c'est pourquoi to singi na régie ba pesa biso les à côté émission oyo to salina na jeune frère Nabiso un musicien ouais ça va bien un petit life donc il faut que moi les petits il faut que donc boyo kaé après
Trokutana Nasuka Poto clôturer émission Nabiso ya Mokola Lelo les à côté ya Todaraba ba merveille ya nouvelle tendance aka yango donc tant ba to bazo kanisa te meto so boka biloko Isaki Ndeboye beaucoup vivre événement to Kena Régie. Merci Balandia Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous dans vos maisons. Épiscope Ayambo, Bomonia on a longoli na teni parce que teni borozongo na plateau parce que on a un événement donc toi le quoi ngaza wazalendo na guerre. Donc guerre nenge zawana donc to latinenge l'iforodiciel la latisi biso poto bunda. Donc nyonso na bandi banana mututi na makolo c'est l'iforodiciel. So na sisi bagarre après ce qu'on est au côté teni épiscopo. Oh il y a espoir du demain. On a espoir du demain, c'est notre moi moi je ne vais pas le présenter parce que émission Zagalinga la présenter se présenter. Alors bonjour Ndeko. Bonjour Papa Sango. Épiscopo Ayambo. Épiscopo Ayambo. OK. Bonjour. Tomonio awa batu bali baye bayo bazola na nouvelle tendance la chaîne monene est la partout dans le monde. Batu bali baye ba Ozana nipo biso tolobi photo présenter bino pendant que papa zana vivant. Bon ngai comme ngai la caméra Jefte Gelor et Pakolami ba surnommé nga Petit Life. Petit Life. Pour nani ba surnommé nga Petit Life parce que ngana za lokola mwana oyo pastel foko azo faire naître, c'est-à-dire azo balobani na lingala azo bota angwana nazo kola na miso na bino na mokili ndenge bozomona angwana ba pesinga comme Petit Life donc angwana ndenge bomona ka ba impression ya koloba mingi ate donc yango ndenge za wana lelo journée ngo to zala ki odila to lalité butu mobimba na ba prière. Vraiment totalité na kata stress mais comme pasteur Yemoka Lobaki que ya makamango bandanet si moi na ba problème moi mbutu menden à la fin oh yeso ya kokota makambango ndé à la fin de yeso ya kokota makambango et nous on va réussir donc réussir na makambo to bandaki. Merci beaucoup. Mosali Nzambe moko ebisanga le général Sonic Afuta na Pesombo Tebisiko Zolanda épiscopo ebisanga il n'y a pas de succès sans successeur. Est-ce que vous avez charge aux anango? Bon, na yipinda charge na zanango parce que déjà pasteur Nangai Simon Pierre Lifoko du ciel oyaza awa alekana ba combat ya kusakana te. Alekana bitumba soka zala na nzambe te kasi oyo betoloba lisusu na yete mais eloko ezo lakisa ke azana nzambe nde azo vaincre na ba combat tout azanango. Donc ngai en tant que mwana na ye vraiment na pena ba combat na ndinga osakana te parce que bitumba ya papa et ya toujours na bana parfois ba rater papa ba yi pa bana donc biso ndenge tozala déjà préparé. Pasteur Simon Pierre Lifoko a enseigné biso to kangama na maloba Branham donc ndenge mona biso atoko ninga na lisusu parce que Branham avant déjà njoto on se comprendre biso to alokola ba bien on pasteur Lifoko alokola mutu na biso on comprend tout ya loba o Branham alobi biso ali à vous autres et puis surtout django to vivre ango peut toko laksango na miso ya bateau que notre zabana nzambe donc naza déjà préparé et puis na ozala toujours préparé parce que na se ya makolo ya pasteur Lifoko du ciel. Merci beaucoup batu bainge ba bisenga na toutes nos questions secret na ezaka nini tala a Josa nango au sali concert au bengipe Lifoko du ciel ayepe et ça secret nini oui papa za na bana mais bana msomona makamba bana mike na okota te mais secret nini passer Lifoko zo na Valeria au sali makambo bengise paye omoni Yesu akina ba ekoli mais parmi ba ekoli Yesu ayebaki ke non ba cla royaume fona pesa mona Pierre pourtant bazala ki belé donc papa ndi amoni likabo zakati ya mwana parce que ya net ndinga zana alcool berger ana miso ya aigle omoni non parce que atanga makasi na kati au moins mona muta passer il faut qu'on ait comme citation na citation donc ayebi penda parole donc tango azo mona ngako na liso ya citation azo mona oya sana venir faut na encadrer bien donc na sali concert pasteur a soutenir nga makasi concert on ezalaki vraiment vraiment ba combat ezalaki belé mais to vaincre mais yaka concert ya libosete
tozo préparer makambo belé zo yaka donc aussi ça na to d'arabe makambo bien pinda zo yaka ti même ba kin kuna to yaka kuna ko beta encore ba concert. Merci Tomoni oza programmé au beta to relaxa ba image né au beta parce que oza avant oza plutôt avant au beta ndeni sushwa ka o yope so beti li susu ça nini yango o ti point non o yeti oza pe nomi oza pe programmé. Bon, au maninga na simba passer il faut qu'on a likolo na loboko. OK. Donc soka tinga tabwe. Mwana tikele zate to na sina diembela yevi nanga tout. Loko l'Élysée. Akangaki Eli. Voilà, yondo yebi. Donc exacte que non na diembela passer ka leloté. Ti a o mema biso lola. OK. Donc ngana passer il faut ko ya biso na ti a o manga ti lola. Donc azal fierté nanga, azal icône nangai, azal mentor nangai, azal pasteur nangai. En plus azal aussi papa nangai. OK. Parce que tango papa nanga kufaki na kata ba souci na tikala nani na yo qui voit et le binanga oh mais yo zo lela papa et wana ya physique mais ngana tiki on a papa na yo lifoko donc et puis ça nga lokola motema kimia angwana na kanga magana passer lifoko parce que a encadre kanga bien a encadre kanga penda bien makasi makasi. Merci beaucoup. Non toyebi lifoko dicel déjà c'est un père aza papa ya yo moka mais papa ya monde entier parce que ça na bana partout et azwaka bango na azwaka soin na bango même sur tous les plans, sur le plan social, financier, tout spirituel, tout c'est vraiment un père. On a vu ça bande kono so bazo na biso to komi na suka parce que TV Zangonga lobi obetaki na concert ya Sylvain Akwala na église ya Sylvain Akwala confiance lelo ezaki lelo dimanche confiance wana nini bamba grand bazo pesa oza étoile est-ce que ozo miyeba ko oza étoile bon ezalo kola toloba que non parfois to bota mané lormo mais na kati na biso mo to yeba raté mais depuis un jour passer il faut quoi le bananga petit token na studio tokenda na studio ko enregistrer nzembo nangai ezaki des chansons to komi kuna passer à sali makambo tout azo le ban ingénieur beta boy sala boy nzembo pe sanini evandi. Donc tango passer il faut quoi zo encadringa bon mo clipé zo sanini ezo mona yo so kozala bien na passer nangai. Est-ce que vous allez nemi nanga? Vous allez nemi nanga te pasteur par le bana non au moins nanga na za ko encadrer ndo mona ba grand frère nangai ba papa nanga ba icône nangai pasteur Sylvain Akwala après ça toujours confiance makasi. Moni a invité nga na oyemba na l'église na ye lelo na yembi ezala ki vena ezala penda vrai bien makasi na pasteur Nathan pe to sala pe déjà interview na pasteur Nathan adwanga penda le kola mwana na yimoko adwanga penda le kola mwana na yimoko. Donc tout on est parce que boto si ko respecter bas anciens parce que ba jeune amikolo yo ba yebite ndenge nini ba ko respecter bas anciens ndi on est à la défaut makasi au monde na le bar le ko parce il faut que c'est alcool dans au nzamba tindi na Afrique pas en Afrique mais dans le monde entier. Le jour où on va comprendre réellement que c'est un don envoyé de Dieu, c'est alors que d'autres personnes qui le manquent de respect vont commencer à le respecter. Maintenant aux hommes nini tala batunde bazo kota loko la problème na mona bato bazo ya vraiment succès à l'ifo que ça nini selon yo nengo yebeli papa na yo succès za nini bato bazo kota loko la problème. À vacciner. À vacciner. À vacciner. À vacciner. Alors, est-ce que reçois la dose et tu vivras. Au moment de passer le focus à moto à vacciner dans un message. Il y a le quoi pambo non. Tango zo bois kali pambo. Ndobe ana se. Donc ndobe ana dépasser le focus. Il y a déjà le message de vendre déjà la carte ndoto. Donc tango zo bois kandobe ana ba Pentecôtiste banani ba soit disons bango tout bazo landaye. Donc il y a le quoi ndobe to sanini to boaki. Donc to boaki anga ndenge na lobaki na promotion na salaki pour na concert ko ben sa to bayaka na lobaki que parlement pour nanga yaki mokie. Ouais, tout le monde a déjà parlement pour nanga yaki mokie parce que oya le ko la coupe du monde. Oya le ko la coupe du monde en message. Et tu comprends. Donc pour nanga futur to d'arabe to betango na stade Masamba Débat. Stade Masamba Débat. Yo mo tala yo on a déjà ko suka mabe. Ba place à susté bato bazo yaka tala sikuna bato bazo yaka kaka donc il y a plus de place comment on est donc il y a pasteur a vacciné déjà message et vendant des messages on a moto ils a quoi attirer peuple
OK. Ozo comprendre donc il y a qui cité ali et l'homme susté comme message de vendre dans d'autres. OK. Merci beaucoup Kola Pambola yo, je pense que toko sokoye na Kinshasa tokokuta na lisusu pour to continuer ko ça l'émission. Bana nzambe boyo kibino moko nga azali kamba ko lobate na commentaire te pasteur azana bana. Donc ba généraux na edo bana bazali donc to zo ko zo suba ba parti musu pour mona makambo ezoleka awa. Vraiment Kola Pambola yo. Et l'homme na ina lobana yo. Oyebi bato wana tout ba soutenir qui liloba nzambe batikala ipamba te mon frère. Amen. Ba vie na bango échanger. Liloba nzambe na bo solo ba vie na bango ya échanger ke. Au moins pasteur le focus du ciel a comme parole lelo. Excusez na terme hein. Oui. Ce que le même moto yo sambela rapé bato tout nango sambela rapé na sambela l'église à l'ifoko du ciel direct ba du référence message donc ngana le ba que ceux qui ba baksa makamaka combat passer l'ifoko du ciel ngoza na ba citation vous comprenez dans le fait que yo zo soutenir kombo wana ngana zo le bango le to na Brazzaville mon frère au kende ba poto au Québec États-Unis au kende partout dans le monde au le ba ke ba le banga ngone émission le jour à taux d'arabe donc continuez car osala kitoko biso na Brazza to landaka toujours yo to landaka toujours yo parfois tant va combattre passer na biso parfois au tali gauche au tali droite bon nani wana loba susu nini aza wapi to de la yo loba donc continuer ko sala musala wana donc ce ko permettre na pesa mbote pesa donc na pesi mbote na pasteur nanga moko Simon Pierre Lifoko na pesi mbote na pasteur Nathan Epenge papa nanga oza awa na pesi mbote na papa Sylvain Akwala na pesi mbote na pasteur nanga Albon Somba na pesi mbote na Benin Zembo yeto bien mikolo le producteur oui les producteurs Benin Zembo na baxela qui est 10 ans. Alors la vérité maman ebisenga na mona ko kokisama ki oyebi kana motema bien na oh Benin Zembo tika na Marion Pwenga na États-Unis soko lobika Marion vie kende western Michael Disso na pesi mbote na Michael Disso na marionable na pesi mbote na Venanga Eliwelo Eliwelo pouvoir suprême na pesi mbote na grand sœur nanga Titine na pesi mbote na Alpha Tony il y a depuis Pointe-Noire na pesi mbote na équipe tout mobimba au bazo soutenir de loin de près sans oublier Aigle Massengo triple brassard double ba mo benge room balula oba ikalelo oh papa mutasambusi avion na minute ka be poto aitu Paris ayeto d'Araba ngana ebisa ba bato poto ba koya mokimo batsaki tembe bon mona ba photo papa au monde au monde mon frère koko ki sa monde aboye fozana bonzambe il faut redicier soko zana bonzambe te monde au monde net parlement to buki déjà ngo ba place à société fozana bonzambe mon frère
Merci nakanisi tolandi biso moko tokomi na suka ya élément na biso vraiment nzamba pambola bino nzamba pambola pe artiste akoya na Kinshasa awa bazebele mavungu remet le livre bientôt tozana Brazzaville pour na ça ba clip ya nzembo wana tozo ko remixer yango donc tozo bandela ba clip nango parce que nzembo elingami mingi mavungu remet le livre mavungu remet le livre du prophète batu balingi prana mteme balingi matea na bozongisa ba livre atei matea kitoko batu basepelanga nango epambolanga batu mais na sima nango bazo critiquer prophète yango le mavungu remet le livre bozongisa livre so moni mutandi makote remet moi le livre di tokutani prochainement nzamba pambola bino nouvelle tendance. Merci Banakin bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati. Sobo melika moko déjà au bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima o melango. Ça a des jours ata bateli loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyopé anti-poison. Donc ce que ata izana kati et longolango. Alendele mikolo somme. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo bachaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyopé anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.